papa na biso chancela ya beti réalité o toza ko vivre mais ngai na kopesa intervention par rapport pe ya dilemme parce que DSV olobi bien ba futela ki mwana wana mwa classe pa ya mama kulutu boy na boy nyoso wana eza ba biloko moko o ezopesa mwa ba pouvoir na kati ya ba vie ya bato eza ndengwa DSV avant na continuer pona olo ba makamna ali banda eza lolenge na papa na biso ba mama leki ba tata mwasi mwa minerval mwa pe lamba basombaka te bongo soka lesaki yo misusu ekoma kutata toilette na yo kota ozape na mwa problème toke eboto bon na oloba boy DSV le problème eza premièrement na obandana na eloko oyo olobi soki mwana aza na libuma za ya yo soka bimia komi ya bato nyonso oui eza vrai pourquoi biso tozali bakobo alors nde tozali bakobo yana ba réalité ya makambo ndenge ezalaka c'est-à-dire que tant mwana bima libanda famille ya noko famille ya kota ba mama kote ya ba papa bakomi kotala mwana komi ya moto nyonso mais na mindele pe esalamaka na mindele eza nini mwana soki asalini abotami ubi aza na libumu azali mwana na yo metanga bimaka akomi mwana moto nyonso on comprend comme ça l'état muta ko futa ye l'état mutu soki akufi bazopini même mama oyo abomi mwana na ye baba mindele za ndenge wana donc tango za kotoyo na bakobo tolobi ki bon non ndenge za bongo mwana zaka mwana ya mutu moko mais soki mwana bimi libanda akomi mwana ya bakote ya ba mama banoko na kote ya batata leki na batata kulutu le so mwana na lelo akomi président de la république bobenga ye tango noko ya musika ya marche longue soki ya salopette baoloba nini mwana na nga wana mutakoma président de la république donc famille wana ikosa crédibilité nango par rapport ya kombo ya mwana ekomi famille moko crédible comme makambo ebe na kati ya ngoni balobaka ke mwana so na libuma ya yo parce que na tango wana yo moko mtozo ba caprice nyonso abutu yo na mama na mwasi na yo metanga bimi pung akomi ya mutu nyonso potanga zokola azana avenir na ye azana ba makambo ebele destin na ye akokoma ya mutu nyonso profiter nango toyepe na poto awa toboti au moins que tant mwana botami tant ali mwana na yo mais akutunga parti ya libungu na ndeta zo futa déjà mbonga mwana wana na tanga zokola obima classe kutu ya ofele boso mwana za yo bonde ndeta chaka ye kapwa tangisa ye point instruire ye iliko ake mwana soka bimia koma ya mutu nyonso parce que bato baza ko constituer Angleterre ou bien Congo bazali batu bana ya tata na bango te bien bana ya ba mama na bango te mais bali bana baza ko appartenir na mboka moko songolo il faut mboka wana ezwa bango en charge yango to ba nding wana alors na keisiko na mpoke na ngai na ko ba boy et yana ba problème o ezalaka mwana tanga koli bon na ko pesa explication na pesa mingi vraiment vie na nga moko te ezali tangu mwana koli na kini omona mbonga minerval ezanga kini ba famille mususu na bibia na pesa vie na nga moko te po ya kozala mal interprété po diaspora ko magana ndika système mato isoki ndeni tangu mwana botami omona famille mususu ezalaki bien pensate omona mwana mbongo ezangi ke pa noko azwi afuti mwa mbongo pona inani kile pa ya mutu tel noko azwi afuti mwa mbongo ke pa tata mwasi afuti mwa mbongo elambe zanga ki be biloko kolia yo kasi mbongo ata mutu azopesa ngwana ba souvenir te tikala pa ya mutu etikala ka DSV alors lobi soki mwana na koli ba komi na poto wakuna na koma na poto te pona kena dilemme ba fa mususu pezali ba botama papa na bango na mama na bango bana bakenda ko bénéficier loko te pa bandeko eloko moko te wana pena na pesa exemple wana na zone so neti nga biso do sende to botami to ebite ki bakenda pa bandeko boke ko senga boy na do papa na bino abomi nzoto de ati na z pona bana na ye siko na deka nga na lobino DSV bo tozwi makolo to chena poto oyo pe wana tata mwasi bien mama de ka futela ki minerval bazwi makolo ba chena poto mais komona kutu papa na biso azwi kutu tana ye ya kobebisa mbongo ya kofutela bana ya bandeko ya mwasi na ye ba classe azwi mbongo ya kofutela bana bandeko na ye moko ba classe
biso tout ozuma kolo toye na poto siko mona papa na bino na mama na bino batie misu na bana bandeko na bango te bafutela classe mais bandeko oya ba mama na bino nyonso ya papa na bino ba braquer misu na bango pa ya bino bato bokenda ko senga bango te na ndi bozo comprendre dilemme de nazo kende na ofungola ngo donc comme siko problème pona nini pona kombo ya poto et comme problème pona nini pona mutu a réussir na kini mais comme toi tu na dilemme to vendre ni mamba poto na vana na kota poto leki na toucher koto na do tozo kende très bien moi na mutu ba futeli classe papa na bango ayebi aide mutu mususu te na mwana ya mutu yo papa na bango neti papa na par exemple papa na biso futeli bango ba classe futeli pe ba classe to comme na poto papa ya biso atie misu na bana na bango te mais bango bazwi misu ba tie na bana oya papa poto comme na poto komba ebandi wana poto eza synonyme ya réussite mutu to akei poto azwaka mais desive so to comme na point wana eli biso moko nde to aba bomi olobaki kombo moko les dépositaires ngate mutu na mipesa yango ezali business na osala bato bamoni ke te kote kuna Western Union atindi ekomi kote pe oyo odopamba meki pe kotinda ta ya soma muke dans 2 minutes bazwi yango c'est que to pese kombo a déposer parce que azo connecter azo sala makambutu e bandela kombo neza yango neza ngate ba pesinga ngana yambi na ngango mais na bombi identité nanga oyo mutu akoko découvrir un jour ye moko soka lingi so pa nga vérifier na Londres a vérifier na problème mususu mais ena ba mususu o ba minika ka kombo aminiki kombo na epeze ye mais ya azali ndenge wana te ozo comprendre na oloba na soki ya révéler ye siko ke bandi ko sala ye demande ozwa tanto okangi photo olati kitoko pe en plus bato baboma biso pena na image à poto ngana sali plus de 15 ans je pense 14 ans ou 15 ans na poto non na zonga na ngakinité papa chancelier nde mutako yebisa biso na ba président Véron façon ni ba kindelaka na poto mona bien costume bien nini je pense que mona papa chancelier kuna mona papa Véron de bana ba photo ba okende kuna donc bien ba maneta cher ba nini bon tangu mutaya ka poto nga peta na ka poto na kanisa ki na poto OK kuta batu balata kaka bien chaque jour na koto na ko kuta bo fo na nga okende kayu jean na ye basket na ye polo na ye moi manteau akeji ndini bato ba yaka kuna to ça dit de ba ka fête chaque jour to tika image moko bo o déjà etika la DCV net ya tozo souffrir okangisi na o 5000 obina ke na nga vacances na kini bon moment nous en a 5000 donc il faut en avoir 65 000 bien 80 000 dollars au foot 5 000 wana olongo na parti mbongo oye vacances na poto bon ça la nini ba tie o miso mais pour na ko succès intervention nga neti mutuloko nga na kima téléphone te bomba no numéro ndengo lingi benga na yonga ozala na Tchad ozala na Pôle Nord ozala na Vietnam ozala soki wat benga na yo bien na Irak na kozwa phone na ngeza yanga na koyamba yo tata mwasi yo mama leki yo papa kulutu o expliquer nga na biso mikolo na musala te donc ndena zabo ina na musala te na ngamo kuna zo futa na ibinga ofuta ndako te mwasi nga zo lesanga omweka réponse andi na pesi yo non kimote siko yo sala mnihate nini po kota pananga parce que dans na vie eza le haut et le bas mais soki yo ke ko la tsaba ke nga na zwa nga na sala boy eza ba faute oyo la biso retour des faits pour terminer dans le babwe oyebi ke mingi basomba ba mapango na kini basala ba basomba ba mapango ebele na kini batie ko yebisa na famille na bango boyebisa ta mutu moko ya famille te ke nga na sali quelque chose batona bazali mais tomi tunaka la plupart na biso to na poto mingi asali moloko moko ya muke omona mbala moko na ndenga mabete et comme partout et koti partout donc mutu te fa mona ka sala quelque chose parce que tant que mutu na moni yango akomi ko sengo na retour bani ke mama na nango te papa na nango te donc ibandoki ya bien donc mama iketa beta côté ya foi papa chancela beti côté ya réalité ngana na beti côté ya condamnation ça veut dire que biso moko pe bato na poto tomita la pe bien avant bato akini balo ba passer ba comment poto te ba ibelo ko meleka na poto te so comment ba considérer biso ka soto e poto to zwa et boto DSV wana ya première intervention na zone simalo et boto papa na biso Odom Pambo toleki et pa le président Véron Malumba to pesae na thème oya silikolanda biso et boto. En tout cas, merci beaucoup papa DSV. Ngal pe na eko pesa intervention côté ya évolution ya mokili ndenge zo tambola lelo.
Papa Odon, merci beaucoup. Maman Iguette, papa chancelier, mbote na bande konyonso, na ba mama bisika bazolanda biso, na kasi biso sto na ba mama na ndaku, to embrasser bango na bolingo mama kwa la biso mikolo ke to pesa ka bolingo na ba mama. Donc alobi mama papa yamba mama na ndaku pesa e bolingo. Eza motuya. Alors bande konyonso bo pesa ba mama bolingo. Vraiment bolingo, nazolo ba bolingo ndenge ba lobaka ngo ndenge pezalaka. Ya ba bolingo ambebote. Bolingo penza yango osala biso to umela na mokili et puis to linga pe baboti wana eza recommandation ya Bible omoni papa DSV temo yo yeli biso eza teme moko eza na ba volet ebele na sepel na ndeko nanga odo parce que ye asa enuméré ba intervention ya bandeko mama igeta beti biso mingi na foi mais soki to ko lobaka likamba foi ngo omona na kini ne mama igeta lobaki alobi non so ozokende mikili oza chrétien okoyebisa no batu tu kozokende mais eza na babiloko mingi mpe biso ba chrétien to ignoraka omoni bible wana totangaka eza complet eza tellement complet que ebomaka mpe kaka biso moko na bible balobi kosala likambo te mpo obetisa moninga libaku mais yo oza chrétien oye na quartier olobi bana mai boya nga nazo voyager na okende mikili. Mais parmi batouana nyonso tu oyebi ba état d'âme na bangote bana quartier oyebi te parce que ozolo bata musuli si faire omoni papa na lo na lo mo clair ndeto lo bana radio boye on ne parle pas seulement aux chrétiens wana il faut to tenir compte na yango to lo baka même na bato bazalaka na bampungu na banzungu ke na nzungu wana lobaka soma kamuni na salaka kindoki na nzungu azolinga pendake non tango zoloba ba argument na yo bunga okoka kolesa batu bile ya bolimo te ya zo sala ba miracle donc azo bwetika siko imaginez-vous que batu wana yo ke ko informer batu mona kini ke oh non bara maende boza wana bwe ba genga master na bino nazo kende poto parmi bango ko mona moko andimi misato babona bango ndima parce que balati esprit ya ki congolais. Omoni papa dans le bibiso tokenda kini ngana ko témoigner selon ba réalité ngai ndenge na vivaki na kini ndenge na vivaka kini kino ngana tikaka na 80 en tout cas papa Odon loko anano kete na lingina bangisa yote mais na lina pesa yo kaka ba signe ba responsabilité potango ko kende kini oyebake Jean-Pierre Oazaki na kwena bino na balabala Nzamba kosa yote Jean-Pierre a changé ndenge politique pe changea. Jean-Pierre a ko benga yo chaque tongo na kwenso ka moni oh Odon mutu nanga ndenge nini. Le même Jean-Pierre po uti poto okokamo est-ce que oyo Jean-Pierre to Jean-Pierre te oyebi kazo talo ne longi azolinga même pas ko lobano ata bonjour siko tangu yo ko sutuka ke mais oyo Jean-Pierre vraiment mon cher, ozo poussa na devant un ami à Kala, ozo sabi ah bongo yo lingaki nini, po uti mikili o laksa nini. Et pourtant yo lakisi rien, papa rangai donc d'habitude yo donc kibantu na Congo eza ya kokufa. Et puis lokola tozo kufa na kende siko na mpoke. Papa moni ba mpoke aboye na sepelaka mingi surtout soki tozana ba témoignage ya bato moko réel. Omoni biso na bamboka tovanda kaniti ba Dallas Texas sawa. Mingi baye bagate mais lelo tika to témoigner ngo mwa ndambo eloko ndena evita keza mwasi na mobali baswani baya ko benga ngana pesa bango makanisi wana na evita kango pona lo banga bi papa kelo sola na mama kelo sola na papa na suka aka wana mena makambo ebele na ebisiyo ba mikolo na bana na Dallas bago témoigner ke petit wana suko bengi na problème en tout cas suka pesi yo conseil olandi ngo ndenga la kisiyo lobi peut-être komona bena lumière wana nazo témoigner nga moko mezaka mingi mabe ezaka malamu batu ba témoigner yo nazo lo bango pourquoi papa ya soki une semaine awa nazui 3 coups de fil différents ya ba grand nga ba vient nga pena na Dallas bon directement moko basi na bango mibale ba bengi nga bazo betela nga lisolo na otanga ba kombote pour na identité pour lisolo ngo eza salité. Lelo na minito ndenge yo tse teme papa moi je vous dis il faut na kender mo na ba 16h mi balé na gono tala bango na hôpital bazar donc comment mais si ko na betela bino